Et c'est moi qui ai motema pour na bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pour na kolanda émission ezui na yango bande ko balandi ya émission ezui na pesi bino mbote bisika nyoso ezwami bino betika ete kimia nzambe tata ingela o mabota mabino tokufungola basango ya mokolo malelo na maloba ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo alobaki bongo na Kisangani o epesi mbutu na kati ya République démocratique du Congo pe ba résistant congolais bazanga kite ko mo sala mo aliloba ya bango pona ko mozomisa na lolenge tata mokonzi mo ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo autaki bongo ko moloba la Kisangani na tina ya makambo etali kosenza mobeko likonzi tokolobela lisusu makambo oyo penza eutaki bongo koleka mokolo ya mardi na kati ya prison makala bilo moko bokolanda yango pamba te nini molekaki bongo la kati ya prison makala pe lobi moleki évasion esalamaki bongo na njuli na prison ya Njili na quartier 7 pa wapi bilenge pe to pe ba prisonnier bakimaki kasi tokosimba lisusu mwa moke mayo mazali koleka bongo na kati ya province ya Kinshasa oyo ezali bongo capitale ya République démocratique du Congo pe tokosimba wana ngata mona lobaka bande ko bonzimaka te kasi balokosia de la presse et le baba latina bilomoko bomoni ya Laurent Sokoko aventurier qu'il est akomi komo djembela na sima ya Koffi Olomide alanga nzembola biso légende moko totika na ye pona koloba ete yende atalisi asenga bolimbisi alors makambo ya boye bo s'abonner massivement la chaîne Libération bo partager la émission bo liker bo tia ba commentaire ba suggestion pe ba j'aime pas matin l'océan du Congo nde awande to lobela bilo bo solo de talisi mutuka mo sapi atalisa bilo moko bo mona lobela ngo azongi mundo lelo bo comprendre que ba aventurer ya boye bazali bongo ebele na komba la biso ba o bazo ya pour le distraire ba o bazo tindaka ba mpona makambo pe na sima bilo moko bozo mona de bazo bongo na kasi bande ko la ngai vraiment ya mboto kota na mama kambola biso po de toka la minute au régie et où tu copies sa biso n'entela kambu ya l'impression ne change pas l'équipe qui gagne tokozanga kate kopesa ka mbote na baiba ko sala biso bolamu na baiba ko bondela pona biso na ba o pe ba ko linga bongo ko soutenir biso yango tolobi merci na ba pour mento angola no bondia botard de bonne terre monsieur Okomela bino maman d'Angola na mokitene Florence ya Matondo Mido et pour nanité ah oya biso papa oya biso ndeko président c'est ko bondela pona biso pe ko lokabanzela nini océan du Congo ezwa makolo mu baba que Dieu vous bénisse wana na Portugal to kuni blope abodali mo baike nzambe pe abate la bino na mosalo bozali ko sala na chaîne Libération pour la nete mon la mère de Bruno na Autriche mon la mère de Bruno na Autriche vraiment mosala na yo ezali bo ko mo kama kasko lembete papa po ete bitumbeza ka bobele bongo merci l'équipe pour la tena États-Unis d'Amérique mana ngana de la États-Unis d'Amérique yanga mokonzi na Angleterre na mboka ya province Tamutunga et pour la nité ya Nikota Mutunga vraiment bipa biso bozali ba mama ya moto mochali mozima mité to bonde tumba ba mama missionnaire na place ronde na mboka nita babe ifo ko moto ko bakoka lumumba na mboka ya Guillaume Ngangulao pe pour la nité Gigi Odimba nzambe abate la bilopa na Pointe Noire na di Bofo na di Nancy plutôt Nancy Bofo nzamba batela yo Peggy Lomboto nzamba batela no océan nzambe aleka pe na ko batela bino banso ba obozo na tabiso mama Jenise Manga pour la nité mama Bonheur pour la nité Valérie Petelo président Valère Mangituka penza to zena bino lo moto c'est là qui appelle notre tozute to ko bobele ko bien la yo pour la nité mama Célestine Flonsa maman Célestine na France papa Michael maman Odette wa qu'on a plus trondé nzamba le kala ko batela bazali moko ya ba maman missionnaire na plus trondé na mboka ya nita babe ifoko yo moto pe bakoko lumumba to lobi to tele masala malekum na ba musulman na biso mama ja wapi bilo to na South Africa na mboka ya Kilompingana na ngelo mpinga kipe merveille kitoko pe papa la mama boza tellement ebele Big Daniel Ngenda boza ebele to pesi bino penza ba mbote bi pa ebiso fami bilo tikanzambe alula apambola bilo kabu ya l'homme puissant mema biso na maloba ya tata mokonzi mo ekolo ya République démocratique komoko validation ya ba mandat na Assemblée nationale ezali loko moko ko salema en 2 jours tokoki ko zolango 1 mois te pour être bureau provisoire et ça la misalati bureau définitif et au fan. Donc ezali ba biloko andengwana o esengeli kotala pour être toko kakobongisa yango. Eza lokola likambo ya ba gouverneur de province. Botala ndenge ba province na biso ebele ezali bloqué pour être assemblée provinciale
soki basepeli na gouverneur te babandi bitumba babosani peuple congolais bakomi kobunda kati na bango oyo alingi kolongwa te oyo alobi ke okolongwa kaka. Donc biloko wana il faut totiela yango mayele totala ndenge nini tokoki kosilisa yango po ete soki gouverneur azali wana souci na ye mission na ye ezala se moko ya kosalela peuple congolais. Nde moi bandakisa na pesi bino pona lakisa bino que constitution na biso ezali malamu te esalemaka d'ailleurs na mboka bapaya et puis na bapaya bango moko bazui ba mode de fonctionnement na bango bayeko pesa biso yango awa biso constitution na biso esengeli esalema sur base ya bizaleli na biso moko peuple congolais. Yango wana boyokaki na lobaki likambo wana kasi ezali pe likambo ya urgence te to banda kobunda kati na biso ba congolais na ko désigner na banza année prochaine commission nationale oyo ekozala na bato ya ba discipline nyonso mais oyo bazali bana mboka batia mayele na bango ba bote la biso constitution o ezali adapté na ba réalité na biso Congo pe oyo ekobanda ko handicapé fonctionnement ya mboka te po constitution basala kayango pona moto moko te constitution basala kayango pona ekolo pepo etikala seko na seko tant que ekolo ekobanda kozala. Donc bandeko bolandi penza na mokebi azalaki bongo komotalisa makambo etali ba gouverneur et ba province azali bongo komotalisa mosala bango kaso asimbaki makasi ezalaki bongo mobeko likonzi mpona komotalisa la bino ete alobi mobeko likonzi ezali bongo malamu penza te esalamaki ya solo na mwa baarticle na yango ezali bongo kode mpe ezali malamu te mpona république démocratique du Congo mpe esalamaki bongo na mboka ya bapaya nde bato basalaki yango penza na lolenge na bango ezalaki profitable te nde balobaka lokota ya falanse natina ete ya bakongomani yango alobi esengeli ete bato mayele pe ya Congo bayeba obele kovanda bao bazali bana mboka basala mobeko likonzi kolandisama mabongiso ezali bongo na yekolo ya biso Congo kolandisama maemanso ezali bongo na yekolo ya biso Congo wana tokosalela mo analyse pe bacommentaire na mikolo mizali koya kasi penza tozali bongo na sango ya mawa tozali bongo na sango ya mawa ekomeli biso elelisi biso nyonso pe buki motema na biso na komobundisa directeur mwalimu oyo bato nyonso bayebi mwalimu directeur na biso azali bongo directeur ya ECD azali bongo directeur na cabinet ya président Martin Fayulu Madidi sango ya mawa oyo frappé ECD frappé président Eli ya 2018 mona mboka Martin Fayulu Madidi frappé biso banso baye oyo toyebaki mwalimu pamba te tosolaki na ye tozalaki na ye toseka na ye mingi penza koloba na ye mpe azalaki koencourage kopesa longonya mpe tobandaki kosepela na ye ntango akotelema koloboko oyoka Mobutu incarnation ya Mobutu sesese kokokongwetu babanga tata wana azalaki ntango akoloboko oyoka kodégage énergie okoyoka force okosentir olobi ya solo penza moto oyo ayebi ntina ya likambo azali kosala kasi tala liwa esika ememaka biso tala liwa tozomwa miniti moko ya kimia pasi pe mawa na sangoli likomela penza libuta ya papa mwalimu wana kufibongo na Londres na mboka ya bapaya akenyaka komosalisa nzoto nde tolobi yako na libuta na ye condoléance ndenge tolobaka na famille biologique pe na parti politique wa ye ECD pe na lamuka mobimba na banzi ete ifrappe pamba te atiki biso bongo na kati ya komba alingaki penza etumba oyo alingaki kobundela république démocratique du Congo abandaki yango vuto kala pe lelo nzakomba abengi ezali nzela ya biso nyonso kasi tiki biso pe na pota e mwana mboka Martin Fayulu Madidi président azali abati po ete azalaki penza la directeur moyen ayebaki eke
ke tango mwalimu akoloba alors topesi mpe bacondoléance na président Martin Fayulu Madidi ete bisika azali wana fade nayebi ke bato bakokende kopesa ye bacondoléance pamba te azali inconsolable soki oza na numéro obengi président soki mpo ozali na makoki ozali na Kinshasa kende bongo komobondisa mwana mboka Martin Fayulu Madidi président eli ya 2018 président ya ECD pe oyo azali bongo na lamuka komokumba peuple mpona kobunda etumba mpe koluka bosomi akufeli mpenza ya ye ya motema ezali bongo komosala pasi toleki tozwa nano message ya kafu na nsima ya maloba ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo barésistant batikaki te mpe bapeuple congolais balobaki ya bango maloba kambu ya mema biso na décidé le 23 octobre 2024. Jeunesse, levons-nous, parons la route aux oppressés et sauvons la RDC du danger. Nous, jeunes leaders de la résistance du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, décidé en sigle, avons appris avec indignation les manœuvres de l'UDPS en vue de procéder au changement de la Constitution. Alors que plus de 115 localités de notre pays sont envahies par l'armée rwandaise, alors que 7 millions de Congolais sont des déplacés internes suite à la guerre, alors que le pays est dans une situation de balkanisation des faits, alors que 30 millions de Congolais sont en insécurité alimentaire, alors que la jeunesse congolaise est frappée par le chômage de masse, alors que la justice est malade, alors que les Congolais sont divisés à cause du tribalisme, alors que les deniers publics de l'État sont détournés avec la bénédiction des classiques des prières sacrées, alors que le peuple souffre, l'UDPS est incapable de trouver des solutions aux problèmes des Congolais, veut nous énerver en changeant ou en modifiant la Constitution. Ça ne passera pas. Par cette déclaration, nous mettons en garde les collectifs de parlementaires debout, l'UDPS ainsi que toute l'union sacrée. Comme l'a dit le président Eli Martin Fayulu, je cite, il n'y aura ni changement ni révision de la Constitution. Car la jeunesse de l'ECD, conduite par son secrétaire national, Yves Badjoko Bangala, ensemble avec le peuple congolais, va vous barrer la route comme nous avons barré la route à Messier Kabila. Nous appelons donc le peuple congolais, particulièrement la jeunesse, à se tenir prête. Nous rappelons que seule la cohésion nationale, soutenue par un dialogue entre les parties prenantes, sous le thème, je cite, vérité, réconciliation et cohésion nationale, va permettre de résoudre les problèmes de notre pays. Que vive la République démocratique du Congo, avec décider, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Je vous remercie. Lamuka oye! Décidé oye! Peuple congolais oye! Oye! Nani Mokonzi? Fayulu! Nani Mokonzi? Fayulu! Est-ce que Bakolonga? Est-ce que Bakokoka ko changer constitution? Est-ce que Kotika bango? Kokokene na bango tina su? Abanza Mokolo ya le 19 janvier 2015 au Kabila Bekaka na peuple congolais. Est-ce que Bakolonga? Vous allez prêt pour la défense Mboka Nabi? Maloba ya bana ECD oyo batelema mpona kobundela mboka na bango. Biso jeunesse ya ECD tokokanga nzela na banguna oyo bakonyokolaka bakongolais mpe tokolongisa mpe tokosauve ekolo na biso. Biso
leader to bakambi oyo tokambaka place de résistance oyo babengi parlementaire debout oyo ya eside tosangani lelo po toloba boye après koyoka badéclaration ya buzoba badéclaration ya kozanga mayele badéclaration ya kodétruire Congo mpe ya komema démocratie na nsima nde biso bana eside tolobi badéclaration oyo ezali kokitisa mboka na biso yango toye kotombola mongongo na mokolo ya lelo po toloba boye na makambo bandeko bazoloba ya UDPS 115 bamboka na biso eza na maboko ya barwandais armée rwandaise na 7 millions ya bakongolais bakimi bamboka na biso bapanzani esika bazali lelo bayebani te bayeba tikala na bamboka wana baza kokamama na barwandais eke mboka na biso lelo eza kopusa na nsima ya kobalkanize to kokabola yango. Vraiment bozali komona kaka ke mokili ya Congo ezali komotamba na lolenge la yango tozali koboya te po ete baarticle ezali bongo ebele oyo ezalaki bongo piège kasi tokende na mobiko likonzi kosenza yango lelo est-ce que yango nde ezali priorité. Merci quand même mpe na ye moko mona mboka Félix Antoine Tshilombo na kolomba biso lolaka kasi biso tocomprendra déjà avant ata kondenga lobiki ezali na lombango te ezali mpe mpona lelo te kasi akobenga bato te likaniso ola tokolinga yango te na mbonga oyo esengelaki nde ayebisela biso na bisika ya kochanza mobiko konzi ayebisa biso ete guerre ya est na zwi mayele nini na kosilisa yango ayebisa biso ke priorité na biso ezali bongo etumba ya est si la pe est koma mobimba priorité na biso ezali mobeko likonzi te pa bate mobeko likonzi wana yango nde e conduire ye na kichwa bokonza za lelo mobeko kaka likonzi oyo azolinga senza lelo yango nde komisi tata mokonzi mwa ekolo alors souci na biso ezali aloba na biso nano ke guerre ya est esila aloba na biso ke nous voulons la paix na toute étendue ya République démocratique du Congo et loko primo na minute oyo parce que bato baza kokufa na banze tolakisaki bino makambo eleki na Zambie yango nde tolingi tata mokonzi mo ekola tombola ka mongongo parce que ezo toucher bokonzi na ye ezali peuple na ye oyo bazali koboma ntango nyonso akoyi koyebisa biso ba makambo oyo to eza ba futilité oyo ezali makambo ya sima s'il faut ko changer mobeko likonzi il faut mboka nanu yango moko ezo indépendance mboka oyo eza sous l'occupation mboka oyo nanu tobengani te bato baosala biso mabe boko wela kaka pourquoi ko anticiper mabe olia koluka bolamu eloko ya liboso ezali mona mboka Félix Antoine Tshilombo etumba ya est esila Congo ezonga mobimba nde na nsima na yango tokoyeba ndenge nini ya kotambwisa République démocratique du Congo s'il faut changer la constitution on le fera par rapport ya l'article oyo ezali malamu te mais pour le moment ce n'est pas ça la priorité ezali arrêtons guerre ya est ya République démocratique du Congo bamboka o babotola lokwa babunagana baminyembo baboka ya mike ezonga na maboko ya bakongolais parce que sikoyo Congo ezali na kati ya bulu yeke Congo ezali na kati ya division bandeko na ngai ezali pasi pe mawana tolekela biso boyoki pe bakongomani kasi na mokolo ya mibale oyo uti koleka prison makala ezalaki mbutu tokena okuna toyoka nini molekaki peti na likamba ngo ezalaki ni accepte ka nane ba mi chwe fi ba gaze beta ba to sati ba ba ku ya sala ngo papa ya bo biso na mboka to sala nini biso to sala logo te yo no chiri ba tu ba misaka bo Jean-Marc siko biso to sibi conséquence nyonso pona nini logo te na panzi bino moko bolandi bongo na bokebi lolenge kani bato bakoloba nini elekaki likambo nini ezalaki mwana mpoka Jean-Marc Kabunda azali wapi animi akei po bailobi bayaki te mpona kobimisa ye na lolenge nini tokoluka pe bato ya décision finale mpona kotuna bango mwana mboka Jean-Marc Kabunda makambo oyo tali kosalama mokolo ya mibale moleki na kati ya prison makala azali sika wapi likambo nini bozali moleka totiki yango na suspense pamba te na mpe ya tozwi ya motu ya te kasi lokola toyokaki
tokaki toluka mpe topesala bino mpo toanalizaka ensemble ntina ya république démocratique du Congo ezali bobele komibima na kati ya kroki oyo ya pasi mpe ya mawa oyo ezali kokomela biso ntango nyonso kasi wana tolongo na prison makala tokimi mbangu mpenza na kati mpe kuna ya prison ya njili na parquet ya njili kuna mpe na boloko kuna na quartier 7 ezalaki mpe évasion ya baye prisonnier tolanda. Oui, bonjour à tous à Kinshasa, la commune Yandjili, quartier 7. Alors, présentement là, c'est au niveau du district de Tchangou. Voilà comment les prisonniers ont pu s'échapper dans les cachets. Les prisonniers Ebele Bakini, Makasi Ebele Bakini, vu que Bayoko Zaka Kamisat, Bakana chef de poste. On est bazongi mais metuna ebela ba policier boy batikale na poste ni arme ni nité ba prisonnier bakimi ebele boy na ndenge botel makamazo le kana Kinshasa sipe mawa ba iboloko pe bakimaki kasi bozali komona ba soldat wala ndenge bazali wana batelemi bazali kokokate kokanga bato oyo bazaki na boloko ba bakimi nini ezali bon komoleka bazali kokimisa bango bango moko tope bango ba police bomoni mwana wazaki fatigué nde bakani bango basato wala bazaki ya bazongisi bango kasi tala modele ya police nenga fandi police azali kaka bongo police azali na mondo kite police azali eloko te police azali moko nano ya kolemba lombango penza ezali te pona ne azali kolia malamu te azali komofuta malamu te moye penza asala pe mosala ya lolingi longo bani ezali te yango ezali kopesa pasi pe mawa botela makambo ezali koleka la République démocratique du Congo na banzi ete toteki bongo na komoyebisa la bino ete mikolo mileki ni aéroport ya Njili mwana ba juillet moko ami betaki mwasi moko azali mo passager pe tala bato bakoti mosala ya soda tina na bango ba éviter toko sekatu toko yoka mawa to pe kolo ya biso ezali bongo na passe kabu ya l'impuissant tila biso ko sa Veni tribunal azali ko tuna obonye bon ba policier RVA mosala mongo ezalaka nini tribunal lo jango bwasi muti mwa RVA muti mwa buju wa bishi abu même chana mo mulondolo la mijumu ya buto njumu manya wanyu mujumu njingenza kunju mumanya lwa mutu wenzeka yazolo bagete na aibi musala ba policier RVT mais aibi ne musalo ya salaka parce que nous sommes en train de nous rendre compte que les prévenus ne maîtrisent pas le pourquoi de sa présence dans l'aéroport international de Njili. C'est pourquoi nous allons continuer, nous allons nous accentuer là-dessus. Prévenir comment Moussala na yo tant bazo pesa mondu que zola tateni na tongo ba ebisio direction aéroport ezaka Moussala nini ajiwa mbwasi pas tout à tenir mujini ou à tenir chuma pambiti occupation secteur wa aéroport mujimu bujibu abishi aji asi nkamanda mun alors qu'il a ça répondre déjà à répondre à ta 100 000 fois, à répondre à tribunal, mujibu wa mbwasi mujimu kwa répondre à ta 100 fois 1000 fois mais mujibu tribunal mujimu wanyu munda mwachi halu mwaku kwata baji vocateur baji benda bipa bantu bintu biabu ni bantu baji baloba imakija mashinyi vambelo atomilungu benga mwaku boila munda mwachi halu mujimu wende ujambo wase mujimu wende ujibu wase kukanga bantu azolo bakete musala na ye zapo na ukanga batu yo bamiyibi bazoya na kati aéroport pour ne pas babilo kwa batu. Interprète un instant. Se prévenir apparemment ne sait pas ce que c'est son travail. Je suis là pour chasser les gens qui sont dans l'irrégularité. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Soit l'inscription doit continuer. Il faut rappeler les médecins militaires jour et nuit ce qu'ils doivent faire là-bas. C'est un militaire de forces armées, il a une mission spéciale. Voilà, il est tombé dans la distraction. C'est pourquoi il ne sait même pas le rôle de la police et de la RVA. Donc il a pris les devants.
Il est là en train de faire la police, en train d'échanger avec la population, en train d'échanger avec les passagers, en train d'échanger avec les propriétaires de véhicules. Mais ça, c'est la distraction. Nous, on est de l'armée. Il a une mission bien définie. Toi, tu ne peux pas, il y a pas tout en tête. Tu es militaire, on a une piqué, ou bien on a une poste, chef de poste, comment expliquez-moi un peu. On a une Moussani. Vous m'oubliez mon cas. Umpala kwa nzugu wetu wa mujimu. Azaki liboso ya Gerrit na bango poste. Azana Gerrit à poste. Chef de poste est aquí nani. Moi vous qui wa poste vocal. Ambi ni mfumo wa mujimu uvusama. Chef de poste abando bela. Caporal de poste nani. Ujumulondele chef de poste ya kunyungu ndo jingani. Uvumulondela mfumo wa mujimu uvumu ya kela kredi mu telefone. Ouais, andaki chef de poste simanaye akenda kocha kredi na telefone. Ye azalaki premier sentinelle, deuxième, troisième, ye azalaki nani na kati ya poste wana. Wo vungani mu poste weno. Njumu salai wa mumulongo. Aza soda mulongo. Un premier ou deuxième, voilà. Il devait rester dans la guerre, il fallait rester dans son poste. Quand on dit nous sommes dans le poste, mais on est en fraction, on ne peut pas faire le mouvement. Il était au poste de rester là en train de faire la volonté de son hiérarchie. Mais on les voit sur les boulevards en train de chercher les chauffeurs de véhicules. Il était dans la distraction. Est-ce que ayobi que ce qu'on a na poste basala ka mouvement il faut faire na mundu kinayo propre bana tongo vandi. Est-ce que ayobi bien? Est-ce que ujumu manyi boise pas du poste qu'il faut que nous tenions correct mouvement nous sommes les chingo macheba ti mujinda ti jilolo. Est-ce que ujumu manyi boise Njumu manya nangu kati tujibumbu kwa kujenza ja mujimu ni banfu mubanyi kipa jiwu ngambila kwa njinya keli nite wewa ndaku usomba ku poste banji ndo kwa kubwela ku poste wetu kipanji mpeta mashini au mimana munjila uchibwele jicha poste wetu azolo bakete azaki na poste mais chef na bango kendaki koya na au chinde na musala koya na ye ndakuti vekilo anezaki libanda chef de poste azaki akenda ucha credit o alandi chef de poste simana ye lakini au cha credit mais ya kuti ne mutu kwa na c'est pour cela ndali ngabenga nango sikoyo nde la dame a été fâchée. Monsieur le Président, vous allez comprendre que se prévenir tomber dans la distraction. Na banzi ete botali Big Daniel Ngenda, Charlie Chobo, Mama Jovi, Mama Adolo la Suisse. Ah, Mama na Jolie, na Suisse, pasi pe mawa, ba papa la ngai, ba mama, tout tele mapoto botele kolo wa biso, pasi ezali la zali komo yebisa bino. Botala mutu aibi atatina na ete, oyo nini alate miteni wana. Botala mutu aibi ata mustina ya musala na ete, botala mutu ya lolenge oyo. Nani akomisa kene sika wala? Nani akomisa kene sika wala? Kambo ya kusirkele nsono wa photo muke, boko mona ya député oyo bakangaki, omona place ni na hôteli, omona pourquoi kotaki do ba aventure ezali tellement ebele na côté ya mona mboka fixateur Chilombo. Do bato bazali nzinga na yeba mondo kola ye fungola na bango. Po ete basala kama be mona mobali wala Israël wala akanga ba photo ebele na président de la République. Donc asali makambo ebele et puis à côté na influence nini. Yango naza ko yebisa de la République démocratique du Congo banda la mototi na c'est infiltration ezali bongo ya kosakala te. Alors Congo la biso po ekende malamu esengeli nanu to kombola ndenge nini na kosala guerre contre bato nyonso bazali kosala biso mabe contre bato nyonso ba ko infiltrer biso et puis ko kanga lopango etika la sikola biso moko po ete to eba sikoyo komo solo la penza na lokota ya malamu na tina ete to mo sikoyo ya biso kaka boye dans désordre oyo ekosimba te pamba te infiltration ezali na sommet de l'état tina se. Donc ndenge ezali a Congo ezali na sécurité
Congo ezali ata na sekele moko mokete Congo pe ezali ata na likambo moko ya malamu te oyo ko bomba donc nyonso ya bakongo mani ezali moko polele pola nini bato mabe basi bakota bato mabe basi baloka biso et puis singa pasi pe mawa na yebi ete baner na biso ezali tondi pe pasi ezali penza na tina ya makombo mako leka la République démocratique du Congo JKM le numéro 1 au CR de la presse congolaise ata ko binga na to ki manga na téléphone mais sengeli pe to binga na po ete sengeli to solo la pamba te soki les solo ezali te makambo so za la monter a Alik Makanaki prisonnier de Jésus na Autriche to bunda etumba ya vérité to bunda etumba ya bolamu ah bino baso bala dossier di Congo ko s'abonner vraiment massivement pour la vérité zali na tena ko simba ya lo raso ko pour ko ebisa bilo boso parce que bo ko tela bilo video ya suka botala lelo nini leki na ngambo ya lo raso ko kasi na lingi ete to kana moke ah kabo ya l'homme puissant Kinshasa ezalaka capitale ya nini répondre biso capitale ali felo zapenda Kinshasa ah pasta tikate pasta capitale ali felo capitale ali felo Kinshasa et puis c'est parce que mana ande na soki sinanga kabo ya l'homme puissant akotela biso ba mama to bunde tumba ba papa to bunde tumba problème na biso ezali ya indépendance problème na biso ezali tozala malamu ba crise ezali makambo mabe ezali en tout cas kabo ya na ebité soko tcheki nzembo wana avant émission soko tcheki moi avant émission na ko sepeleza la avant émission pamba te batu bayoka yango tozala ba jeune tozala batu ya lolenge kasi vie à souffrance o ezolekela biso nazo yebisa bino rien ne va la République démocratique du Congo soki pe to bondite nazali komo yebisa bino ke to ko souffrir boye ti biso to koleka bana biso bakoleka pe bata ya bana la biso do bakokolo la biso bakokate ko bonde to ba ce n'est plus le temps to zelaka ce n'est plus le temps to voler ba face ezali ngonga oyo ngai na yo pe ato sobeti na makanisi sika moko pona koluka lolenge kani ya ko libérer République démocratique du Congo pamba te boso mona ba politicien la biso epesinga mawa mingi ba Frank Diongo la ebite ba papa ope basala bango bien mais likolo ko zanga mbongo bango no so bazokendaka Kigali ko Rwanda mutezo bundisa biso batu nyoso babatami na mkongo Rwanda siko tango bango bakokenda Kigali bakokelo sala ni bakokelo senga nzela bakokelo senga maboko bazoluka nini toyokana bazoluka eloko nini botala makambo oyo ezali bongo koleka la République démocratique du Congo ezali bongo malamu te nazo yebisa bino nous sommes entourés par les Rwandais et puis bato ebele ba côté la biso ba misala ba Congolais ba tangi ba classe koleka biso ba Congolais po bazo ba poste la biso il y a aussi des Congolais intello oyo ba tangi ba Congolais ya mayele mais ba kimi ko soutenir mboka la bango parce que bazo mona lokola ke baza étouffé baza kokokate alors biso tozali ba bololé okole lo ba Thomas Sankara ba foudière pour libérer la nation congolaise et sengeli skoto sangala bo soutenir biso parce que tozala soutiené bon mekape ko soutenir biso na tina yete to sala musala oyo longo bani po lobi bino bato mayele boya bongo ko mozo ba libonga bo bongisa mboka rien ne va na kati ya République démocratique du Congo mboka oyo sala ba bêtise bezaka Congo bino moko bolandi la prison makala bo monde bazoboka ba lacrymogène bo monde ba osala balobi ba équipe bango mo ba ko libérer Jean-Marc mais pourquoi pour ça la influence au quoi Jean-Marc Akimi le ko le loko moko to ko yeba te lobi pe to ko yoka le sous sango mususu alors pour toi arrêter ba hémorragie oyo eza ko senga ngai na openza to bunda lokola bato eza ko senga ngai na to telema yango moni chaîne oyo ya kapola ko sensibiliser ko conscientiser ko sala éveil patriotique pe ko longola peuple congolais la bolema alors to telema biso banso lokola muto moko pour la ko libérer nation congolaise mboka la biso eza la besoin la biso mboka la biso eza la sérieux problème mboka la biso eza na crise ya légitimité mboka la biso eza la crise makasi pe mboka la biso ezali na posa na biso to sikola yango alors esengeli to bundela mboka la biso pona nini bokima ketumba pona nini bozali ko banga pona nini bozali ko leka la banzela ya bainwenwe nzela ya pole ya ngoyo to bunde tumba ya solo pona kosikola ekolo ya biso République démocratique du Congo na banzela awande na sukisi bino banso bo obozo boyebi bongo libota ya mwalimo awuti bo ko motika biso akomi bongo kondo atika biso moko malobi na Londres vraiment ba oyo pe bazali na numéro ya président Martin Fayulu Madidi boleka bongo na kobenga ye peut azali moko ya directeur na ye na kati ya cabinet oyo azomisi molimo na ye epai ya mpolo tozali bongo biso nyonso bobe lisanga mpona kolela pambate lesui tchako teke ko sekate merci na Kabouya l'homme puissant on n'échange pas l'équipe qui gagne merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique et personnel sango mokonzi pari ya bemiso babiso kantangai océan de la presse ou la sepela qui vraiment kozali boso la bino pona kopesa bilo basango pe mayebisi pe to meka ko analyser ensemble tika nzambe alula apambola bino azala bilo biskanyoso bo s'abonner bo partager l'émission pour liker
pour être tout bunde tumba ya libération mabende liwa mabende maladi kasinzambe azala biso apesa biso nzoto makasi bilo pe ba obosonga biso na tina ete tout ba qui s'approprier pour te ba botelema la patrie la mort nous vaincra papa le frère na maman Clarisse na mboka ya Julie qui dit na Canada tout telema tout bunde le kolo biso ingeta la peur doit quitter nos esprits. La guerre commet la guerre. Tatakita ya potali Boko tikela kibani za kukufe Le pays le plus riche, le peuple plus pauvre Bawela kaka koi baba mongwe Moko ye komi konyo kolobise Awa lisansia beta kadame Ukamwa diploma zo kumba puswe Bakumpani na biso se bawewe Mwana mboka telema bakoko baloba yebela omoni ndo kipelela avant que mongongo kauka Congo Kibomango okokite okimi Awa pour vivre bien Master Fozala na technique Kinshasa ebongwa na kini Tout est devenu difficile Système mboka te matière Nyonso zo matezo bitate Bango pe baoloba rien kobongisa okokate totambola na ba ave obule trop ozuise Salaire à quoi des, à ta des jours, et au commaté, au foot et l'andako, au les sabana, Kourana maï, kolobate, au juste des anines, Bozo linganine, Tokufa botika la kimia, Biso tutuki makamoka, Zambe tata kita ya potali.